Bande ko mbote na bino nyonso balandi ya émission monoko mobange lumbaka solo mebi misaka makama malamu. Na sepeli lisusu lelo ko kutana na bino na nzela ya bilili oyo. Mbote na bino totiki moma ona maboko ya Nzambe soki yete nani lisusu ebandeli kati pe suka akamba biso na kombo na Yesu. Bande kuboyebi ke nasalaka ba minute mingi te parce que tozala makambo bele ya kosala. Likambo penza ona ye koloba lelo eza likambo oyo ezoleka entre biso na bandeko baza na mboka. Na ndenge nini biso toza na diaspora tango toye na bamboka oyo eza na makambo toye ko découvrir oyo toyebaki te. Elingi koloba te ke biso kuna nde tozangi pe makambo ya malonga. Mundele pe mupaya yaka pe na Congo aye pe ko découvrir makambo susu aye ko salela ngo pe awa. Elingi koloba ke biso ndenge toye awa tozana makambo susu tokoki ko compléter pe na mboka na biso. Yango nde ko sala esengo. Bandeko na ye koloba awa parce que bauta ko benga ngai awa na ndeko moko. Ndeko wana alobi na ngai ke bazalaki na koko na bango. Koko na bango azalaki kobela. Maladi nini koko azalaki koloba, koko bandaki koloba bilobela. Koko azalaki koloba bilobela moko oyo ezanga na ngotina. Ya liboso wana koko tango susu azobima na chambre lipute kwei nango aza koyeba te. Aza koko ya mwasi. Sikoyo eza ndenge nini? Bango balobi ke non na hôpital balga maladi wana bakoki ko meme na hôpital te parce que na hôpital maladi wana ezalaka te. Bakei na bisika ya losambo. Tango bake na bisika ya losambo balobi koko wana azandoki. Makamazo sala wana ezaki ndoki po soka dongoli bilamba wana aloki bango sikoyo. Alors koko wana basala nyonso bakoki kosala kuna na église alobaki azandoki koko wana lobi na zandoki te. Soki makanisi na yezongi abi na zandoki te. Alors koko wana anyokwama. Koko wana azana plus de 80 ans. Mais koko wana basalisie ba jeune na kati église. Koko wana kosala mikolo misatu ale eloko te. Azolela pasi ya ndenge wana. Balbi non il faut gêner po kindoki ebima. Bandeko eza pasi mingi. Alors koko wana ndenge azonyokwa makuna ba ye ko benga ndeko na donc mwana ya ndeko na ye na poto lokola bazali ko solula ye alobi ye pe ifa aya na Kinshasa aya ko vivre yango ye pe aye tango aye pasteur wana tan ko banga ya banga kike mama ngo abandi ko lemba makasi po azoli ate pasteur abanga alobi akwa ko kufela ngai awa bazongi na ye o alingi ko tika kindoki te. Oya uti poto akei akutani na makambo na misu na ye pa lobi vraiment koko oyo azandoki koko na biso azandoki parce nga na poto pa nazali naza ko réussir te na lelo oyo na ye ko mona penza ke ndenge boyebisa ke nganga moko na ye ko vivre yango koko azandoki mama ya bano yo asi akufa koko wana nde mutatikala ko bokola bango mais lelo babengi ye ndoki mama oyo uti poto akeitie pa ya pasteur. Tango comme pas pasteur a solo na pasteur a ebisi effectivement bozana danger makasi. Aussi longtemps que koko wana azako vivre alingi ko tato la kindoki na yete en tout cas bokozala na kimia te. Voilà que makambo ye ndongo kuna na Kinshasa. Bona kati ya Kinshasa kuna bazana ndeko moko ye pasambe la kan église songolo pakala. Mais kuna makambo baloba na yepo na koko wana eza oyo bazolobela ya bangote na église o bango babemaki koko wana. Mais ye tellement kaza ye moko po a défendre koko wana ye pe bakobimisa ye pe muninga ya ndoki donc ye pa kobima ndoki. Na kobanga wana moyen penza aloba ezati. Bandeko botala nano ndenge batu bazokufa na Congo. Botala ndenge batu bazokufa na Congo. Eza pasi mingi pona nini parce que awa na poto toyo kuta ba maladi ya ndenge na ndenge. Alzheimer ezali wana. Esala kabiloko yo koko wana za kosala. Akoki ko bima boele mso akiko sala salite na misu ya batu. Eza maladi surtout soki mutu akoli makasi. Eza ba maladi nde
toyeko découvrir yango awa. Donc yo koloba kaka koko wana zandoki nzoka nda zandoki te. Combien bakufa bien-aimé? Bakoko boni bakufa babenga bango bandoki. Baboti boni bakufa babenga bango bandoki. Pona phénomène oyo ezali Alzheimer. Mais problème eza nini parce que koyena biso na poto ebele baza vraiment te kolanda kokota na kati ya makambo oyo. Oyeba penza eloko nini yo yelaki na poto. Intégration ezate. Na ndenge ya mabe te, soko za na intégration, okoyeba makambo oyo ezoleka. Po omema 1+ na mboka na biso. Tozali awa po biso to mema 1+ na mboka na biso. Oyo za koyeba, ozozwa mayele, ozokende, okeko lakisa baninga. Nga na yebi ndeko moko, azala na mama na ye, batu balobi ke mama na ye azandoki. Mama wana zuaka kiti na ye, avandaka atalaka na kati na libanda te, atalaka kaka na kati, avandi na kiti na porte, azotala na kati ya ndako. Menini te batu baloba. Mende kwa mwasi, oya azalaki mwana ya mama wana kita kuna atala boya lubino, ngana sali bakuru, oye zali Alzheimer, asungi mama na ye akomi bien. Bongo bino, batu bozo kende, bozo uta awa. Eloko nini bozo memela baninga kuna na Congo. Il faut même quelque chose pour famille changer. Pour batu ba mona makamususu. Ataku tu na Kinshasa, lia tozalaki na Kinshasa wana, ozala Kinshasa, so oke congé na bamboka. Ozala makamususu oyo yebi, oke no lakisa pe kuna na mboka. Kuna pe bazala makamususu pe bango ba yebi, oyo kotika la pe kozwa omemi pe na Kinshasa. Ndenge wana tozo sala ainsi de suite. Mais oyo vraiment, outi na poto, okoti pe na batu wana ya Kinshasa, okoti na bandeko na yo na complot wana, bobo makoko, koko akufa na banzala. Pona nini? Parce que azandoki. Mais ye mutu abokoli bino. Mama na bino akufa. Koko te mutu abomaye. Mama akufa parce que atikala iko longola zemi. Mwana suka nde zemi adongola ki. Po pasi asalaki alingaki ne kobota te. Alongoli zemi wana. Nandenga ke kokufa. Koko atikali na bino boza bana mike. Lelo bobengi koko wana ndoki. Mais suka asalaki ndoki akwati kolia bino nyonso bandakala. Bandeko to changer. Eli koloba te ke soko ke kaka Kinshasa ndenge tomonaka awa tozoluka moi malile leki makaso kangami na ndako soke na Kinshasa tozomona batu mususu na moi makasi na Kinshasa alati baboti alati manto na kati ya Kinshasa alati bakwiri na kati ya Kinshasa pona nini bamona yeke yende azana bozui ya kolata eza nango c'est vrai mais bozui nanu ya liboso eleki eza bozui oya bonzambe soke kota kati na yo sima na ngonde bozui ya mayele eloko yo kozwa awa na mboka oyo tango zongi nango kozala ya mutu ya na famille eze lambate lambe ko pasuka mayele kotikala na mutu Yesu akozala na mutu mayele pe kotikala na mutu sagesse kotikala na mutu bilambe ko pasuka pe ko changer midel tango akala batu balata ba bijou batu bakufa pona ba bijou wana bakota bonganga pona ba bijou ya ndenge na ndenge lelo nini te tozomona tokomola tana biso ba plastique obongi na yo pe to changer congolais to changer surtout biso ba mama biso bana basi to changer to tika lo yenge oyaki na mboko yo yekola oyaki na mboko yo comprendre makambu zala intégrer tango zo sala musala bozala ba mindele surtout bato bazo sala na ba hôpitaux boze belé bo bazo sala pa ba koko boze belé il faut to fungola bandeko na biso misu ke boboma ba koko belé bakoko ebele bakufa babenga bango bandoki bazala bandoki te eza maladie awa tozala batu mususu maladie mususu ezala kaka apelisa aka ba moto partout eza maladie mobimba tala nanu vraiment koko ndenge wana ake no kota jeune bino pe basali ya nzambe vraiment bayeli yo koko ndenge wana okotisi jeune à 3 jours mais obomi mutu te obomi mutu tango solo bake bandoki bakufa bandoki basala boye mais yo zandoki parce que obomi ye déjà oyebi combien de jours olongoli na vie na ye na nzala no bomi ya 3 jours biloko nini ekufi déjà na nzoto na ya kimubange oye kozonga kate plus tard akobela kati ya kokufa moi 3 jours wana yo kofuta ngo na miso ya nzambe to mikolo nyonso bebisi na vie na yo kofuta yango
tozala mayele tofungola misu toyeko yekola toyeko zwa makambo ebele awa ebele tozomona ya makambo to ignore yango te nzamba tindaki biso awa pamba te nzamba tindaki biso po tozwa mayele awa tomema ngo na mboka na biso tozwa makambo ezali awa oya bien tomemi yango na mboka na biso ya mabende tokomema te ya malamu nde tokomema naza ko insister po bino bozalaka bongo te malamu no kwa mubangi alobaki nyonso tolokota te ya malamu ozwi yango okei nango na mboka na biso ya mabe komema te po bango pele bayaka kuna bazwaka ya malamu ya mabe bamemaka te ozomona lisolo tozalaki nango lelo yango wana tozala mayele totika bakoko ba vivre mboko ezangi mubange ezalaka malamu te mboko ezangi mubange ezalaka malamu te pourquoi kaka soki mutu akomi mubange nde akomi ndoki mubange azalaka ndoki bana miki ya ba orphelin bazalaka bandoki tokolobela bango pe mukolo mususu po akufeli mama po akufela baboti mutu akosunga ya zate siko ekomi mibange lisusu nde bango wana abota na ye abokola na ye akoli na ye olia sepela te akosepela te il faut ba éliminer ye yango na mbala Simon alobelaki makambo ke toteka lupangu koko akufa mama kufa tata kufa po biso totika la korenier yango korenier yango boso renier za malonga te po mayele o bapesa biso na koko boza na ngote mboke zangi koko ezalaka malonga te soki boza na koko boza na mukolo na famille bokende ko puiser intelligence kutukuna aza na Alzheimer bosunga ye abika po bobanda ko puiser intelligence sagesse pa ina bango bazala makambo ebele batikala nango bazala makambo ebele bele tozali awa mingi bayebaka te makambo nini eza na mboka na ye mingi bayebaka na bango lisusu te mais mboka mabele eza na tina histoire ya mboka na yo eza na tina ata na Bible bana Israel nini bazali kowela bazali kowela ni bazali kowela makambo mabele na bango mena mabele wana fozala na histoire na yo bakoko no bazala ndenge nini bakoko no bazala ndenge nini yo bakoko bakuji koteya yo ale yo kamati bakoko wana okomisi bango banduki tokeba mandeko tobomi ebele naza komitia na kati parce que ngape naza mutu okoloba na boma na nutemi oboma parce que mutu wana za maladi yo zolo bakiasa na kindoki azana maladi yo lobi eza kindoki akokufa bobomi lisusu na susi na ekoloba boyi yo mtozo nyokolaka koko wana ozoyoka ngai oyoki nga lelo ato boyi yoka ngai pe bato baza pemeni nzinga bapesi lisolo oyo bazoyoka bazolanda zwa koko na yo bongisa koko na yo kende koluka baminganga baza kuna na Kinshasa bazali basala ba étude ebele awa basali ba étude ebele awa mboka na biso ebonga batu makanisa batu na biso échanger kokene kolata kaka ba manto te na Kinshasa na ba boti kokene kolakisa kaka bozuite po awe yebani nango déjà mais changer mentalité ya batu mentalité soki bongwani bokomona ke makambo ebongi po soki mentalité eza nango eloko te bongi te makambo nyonso kobonga nango te na komi nanga bongo na suka nzamba pambola bino tomonani na émission ya nsima